Nayoka Ozolo, déjà que tu as un message par rapport à prophétie mongo sur frère Nabiso Michel Bakenda. Mais tant qu'on a mazo l'accès logo, pourquoi on continue de contacter Ndeko Nayote? Ah, merci. Michel Bakenda. Merci. Viens, regarde ce que le Seigneur m'a dit. Le loyo s'est rappelé na profession. On attend la loba qui m'a camouya Michel Bakenda Keba. Nana message mais ça date de longtemps. Ça date de longtemps. Est-ce que Yote n'est pas ma opinion? Parce que pourquoi est-ce qu'on a dit vérité? Est-ce que ça qui gagne? Parce que hier Ari Papa na benga ya katelanga téléphone. Bakenda na komela ya répondre ngate mais na kozo ba téléphone ngana la kisayo. Atanga ba message na il m'a pas répondu. Ari Papa na benga ya katelanga téléphone. Vous voyez? Et les lorsqu'on prophétie ko kisami tanenga bimi na mposa non seulement ka yembi na beda chou sex tape ezotambola ezotambola mais na lukaye il m'a pas répondu. Dieu est derrière ça. Dieu nous a utilisé Yakobenga bandeko belé na repentance baboyi nzamba lobi OK. Je vais mettre maintenant le monde et sanctionner Bini. C'est un travail, Nzamba Sali. Maintenant, le monde est sanctionné. C'est pour dire que tu te réveilles le matin comme ça, tu as sac step, tu as logo, tu as dénoncé dans les camps, et permettre que le monde entier dans les faux, le monde entier est sanctionné. C'est Dieu qui passe par là. Bon, ngai tana mona ki eka musenga te. Nga na ebaki ki aza mutu moko boye nzambe si abenye na repentance trop ayo kité et puis na ebaki nzamba ko kebisa ya en public. Na ebaki. Moi je savais que nzamba ko kebisa na public. Nga tana tale oka na bi voilà. Voilà. Oh nyo c'est ça mieux. Tana tale ngo na ebise bato moni. J'avais dit ça. Na yambi même appel il y a l'évangéliste Roger. Oh ya yebaki moko ba prophétie na pesa ki par rapport à makambu nyo c'est ça mieux. Ebisinga au moins likambo yo oute ko sakola ngo 2 mois passés. Voilà. Mais bato azo ki zebino abibino na Roger baka bo sala click na bino po bo déstabiliser baninga. To sala click na ndenge Roger baka za l'église tengana. Lelo oyo. Il faut ya comprendre que babandaki bien na Nzambe mais ba komi siko na point ya ke batoboli bango misu. La Bible dit Samson, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors pour si ko Nzamba faire comprendre en tout cas na se retirer na yo fallait ki ba Philisté ba kangai ba tobola ye misu. Donc lorsque Samson fandi bopenza abalusi mutu de gauche de droite a monaté a senti butu au moins mikolo ba pasteur ba osala ba insomnie ba mona butu pour na ba vidéo musuna ebimité. Ndemso ba sala ba insomnie mikolo ba sala ba insomnie ko sakanati. Et na ba vidéo musuna ebimité. Ça va vidéo musuna ebimité. Ba sala ba insomnie ko sakanati. Namoni ndeko Bakenda bazo reprocher ye ake plus loin akoma na statut na ye boyebi place nzamba zoye te boyebi côté succès na utate ya mo sina moya mutu akomona kapasi. Tu as bien commencé masi azali lisekwa asekwisi nyoso yangai. Il a bien commencé azeli même pas 10 ans. Ake côté Bakenda ko signer buzo bana bango banda ko cha basina mabena clip. Il commence maintenant à chanter pour Abedachou. Lobby Bakenda ko ma pasteur abandi ko imposer bato maboko papa to lobate. Parce que Yesu soka zana yo tika ya bunde lobby tumba. Album à mon avocat bino moko de bosali yango. Tu vois tika avocat na bino soka za Yesu a défendre. Pourquoi venir faire 1 heure du temps liboso a cher pendant que bato bavandi na bazana ba problème maman moko uti bibo atiki bonne malade de ko moko uti lemba bazana ba problème so na ya mona solution Yesu akota na vinanga. Maintenant vous prêchez aventure ya libala moko boirere. Tout le monde n'a pas besoin d'entendre ça. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala nga fio Toyebiki. Accepte de cette bague que je place à ton doigt.
lisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto beti ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro des vérités et réalités, certainement partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Merci infiniment. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Infiniment merci à vous. Continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous précisons que Gédéon est derrière la caméra et la réalisation est assurée par Jordan Panzo, bien sûr. Infiniment merci à tous nos partenaires. Nous avons comme sponsor Yadjani Sita Ntungam Putubangamitour depuis Switzerland. C'est un homme réglo, crédible. Quand il promet, il le réalise et tout le temps là au service des autres. Merci également à JL Lukombo de Genève, Claudine Boussaou, Mami Mwanda Ekela Mwanzambe, véritablement femme d'affaires Chouchouna Tati, là, merci à toi. Merci également à Malolo Loris la Congolaise. Je penserai à mon ami et frère Ange Nyangasa Schwarzenegger, acteur à ballon métrage, sans oublier Dadima Vungule, garçon fraise. Alors, mesdames et messieurs, sur ce plateau, aujourd'hui nous allons brosser quelques actualités par rapport à tout ce qui se passe au sein de l'église Corps de Christ, parce que qu'on a vu ce mot quoi, lui, l'air est grave, parce que on se pose plusieurs questions. Qu'est-ce qui se passe tout autour des serviteurs de Dieu? C'est vrai, il y a quelques années jadis, mais c'est vrai, cela n'était pas vraiment au point, mais aujourd'hui, tout est au point, tout est grave, parce que on se demande Marambo et Outi Wapi. C'est comme s'il y a un virus qui est en train de ronger l'espace des serviteurs de Dieu, s'il faut le dire ainsi. Alors, comment pallier à cette situation et quelles sont les pistes et des solutions à aborder afin que nous puissions trouver solution? Parce que c'est vrai, Marambo et il y a des victimes de Balobara. Ceux qui banzoko bako bunda, matiti nde yo karapasi. Alors banzoko za banani, ce sont des noms que nous sommes en train aujourd'hui de brandir tout haut pour na kotanga par rapport à abus, par rapport à violence, par rapport à tout ce qui se passe. Mais matiti et alinde kasibandimi au bazana kati ya église ne connaissant rien, surtout hors du système, bango bayibi ki bazo kende po na nzambe po bayambisa bango nzambe, alors que na fin fond ce n'est pas le véritable Dieu. Ils en ont kaka bazana kati ya système moko boye. Voilà pourquoi est-ce que les gens, quelqu'un qui va à l'église croyant qu'un jour il soit épanouissement, mais nous devons se rendre compte qu'il ne fait que s'appauvrir. Même le paix qu'il avait, à côté ici on a ba semence à semer même le col à kaka mutupe ezana on a makamusus azana kati ya système enfin so monelo monter. Alors on va quand même brosser cela avec un prophète. C'est vrai qu'il parle bien et puis c'est un invité qu'on a toujours eu l'habitude de recevoir sur notre plateau. Boye Biepe Mingi. Alors nous avons le plaisir de le recevoir sur ce plateau pour la toute première fois dans l'année 2020. C'est donc prophète Marquis. Il faut apprendre à bande ko nyosto batala kae. Alors tout ça na ina plateau le loto mekako et nous avons pensé à lui. Alors homme de Dieu, prophète Marquis, bonjour, bienvenue. Meilleur vœu, n'évitez ce qui est meilleur vœu on dit marato, yo peut aux hommes ta système, ôté meilleur vœu. Merci, bonjour. Na bande ko nyoso ba landaka nouvelle tendance nkolo pambola bango. Non meilleur vœu na batu nyoso. Mais là moya sika nzambe alola pambola bino nouvelle lance biblique. Biblique, nouvelle langue biblique. C'est dans la Bible, nouvelle langue.
Ok. Nzambe alola pambola bandeko nyonso baza partout dans le monde. Oyo balandaka nouvelle tendance biso tozali yesu akanisi na bango asala bango bola. Merci beaucoup. Prophète Marcus, alors, d'entrée de jeu, moi, sujet mais avant tout, quand même, touchons quand même à ce qui concerne l'église. C'est vrai, bilan en 2019, ça a été comme ça en Zambie? Non, bilan très positif. Okay. Vraiment positif. Je dis, grâce à Dieu, l'année 2019 s'est clôturée très bien. Tous les prophéties s'accomplirent. Oye que tous les qui na 2018 lorsque j'ai dit que le pouvoir réseau est une opposition, effectivement l'élection salami pouvoir est une opposition, bien qu'il y a des détails il faut quitter ça quitter et lorsque le pouvoir est une opposition tout ça qui est mission où on a qui va cracher au salama net début année et puis va cracher salami écouter l'avion à président de la République bon la bino bomona qui va réalisation ba prophétie bon lukenga souté bien que il va luka kingai parce que prophétie wana izala ki bino mi balé na émission oyo nzamba lobaki que non na ko pesa prophétie na bino lobaki nzamba ko den akobimisa bato na mpoisa et aujourd'hui nzamba azobimisa bato belé na mpoisa nzamba zo lakisa ba vraie identité na bango et lelo na sakoli pona bandeko so bazolanda que année 2020 les années à délige donc chiffre 2. Donc Nzamba bisaki Noé ozwa des soso, des mabata, des mpunda, des kotelinga na arche. Après délige ko beta. Donc chiffre 2 ça chiffre ya délige. Donc lorsque délige zo beta, batu nyoso bazaka na kata arche te. Donc arche o ezali la parole de Dieu. Arche ezali bisika batu ba batama na Yesu. So bato ba mi bomba na Yesu te. Quel que soit kombo na ye ndenge tombwa, quel que soit mbongo na ye, akochola parce que Nzamba ko bimise na poisa. Les chiffres 2. Voilà. En tout cas 2020 déjà ana obimisa batu na poisa, chiffre ya délige. Alors, tout le monde d'entrée des jets. Les prophète Marcus, de temps à autre, aux autres prophétisés, au lobby qui nzamba la kisio, nzamba lobby boye, et accomplissement makambango toujours mona ezo salama. Alors, tout le monde lelo na église corps du Christ. Scandale, écoute une église, toujours va soutenir tout le banini. Nabanzi otalaki makamboti olekana awa ndeko na biso penuel. Batumsu bazo traité, envoyé du diable. Satan n'est moutati, il a envoyé du diable. Yeza batu o balinga kaba serviteur de Dieu. Ba on dit baza simane, bazo tindikaye pour abébi sa réputation ya basal nanzambe asala boye. Mais de part et d'autre, je crois sur aussi il faut le parler, il faut tout toucher, on a un mot prophétique. On a un mot spirituel. Oki ko ibisa biso nini tant ozo mona makamunyo surtout wana. Non senga na bandeko nyonso ba olanda émission oyo ba limbisa nga oza la véridique to ba oza la pena polé naza prophète je fais des analyses prophétiques par rapport à natika kit na bo bengenga kala mabite botika bato nyonso baloba nga na koloba na suka na yebi que dossier na nécessité mais nazo pesa déjà premier éclairage na bato nyonso bazolanda par rapport ya oyo salami ce que zana mutu akoloba ke derrière peigner les gens bato ba pesa qui est mbongo pour salir les hommes de Dieu bato wana baza lukuta bakosi ça c'est de 1. Peniel a fait son travail, elle a eu le temps de préparer ça, elle savait que je vais ridiculiser papa ya bana nanga pe mbamna koloba oyo ko casser carrière naï. Alors si vous me dites que derrière Peniel il y a l'esprit de Dieu. Ah, là, je peux dire oui. Parce que... L'esprit de Dieu? Oui. On a dénoncé maintenant l'esprit de Dieu. Zéla. Et là, comment on peut condamner dans les physiques? Le coup la batou. On a quoi ça Peniel. Peniel. Ah, aza papa banana yo. Du fait que vous avez bana. Oui. C'est là papa. Du fait que vous avez bana. Et c'est là qu'il libala. Et ça sacré pour vendre ses parents. Il a fallu au traitant entre eux na ba parents au tali sabango ba mbeba ya mobali et puis tu ne peux pas mourir na libala comme ça na kata ba mbeba wana ba opesa yo sida alors tu n'as qu'à quitter dans le calme. Jouer un tel spectacle dans la télévision c'est ce qui est mauvais. Hein? Sur le plan physique conseil à libala c'est ce qui est mauvais. Maintenant sur le plan spirituel si Dieu était derrière Peniel juste pour nous lakisa que non botala mabe bata makana ba identité batu mususu bino ba condamner Nzambe. Voilà. Parce que tikala ko yeba que spectacle wana ndenge za jouer to condamnant sur les plans qui ezala ki mariage
il faut quand même il a fallu gérer yango dans la famille et moi na batupé abomana libala dans la facilité oui mais ce que le col sur les plans spirituels yana makamusu nzamba bombaka parce que tikala koyeba ke lelo nzamba za nakati ya kobimisa ba identité ya bato nzambe nda a permettre loko wani sala na moment lokola oyo bachola na on a délige parce que ko permettre peut-être bango ba se repentir parce que babiloko ndeko penyela détaillé wana est très grave. Donc là c'est détaillé il y a pas moyen sous sur le bagage non bobomba yango c'est détaillé zalaki boye alors ndeko Mike Kalamba lui il n'a qu'à se repentir par rapport à ma propos wana parce que qu'il y a des preuves aussi au ezomonana ça c'est et puis esuki wana te il y a d'autres dossiers où ils ont pensa se repentir à sa l'orgueillité à luka penanzambe donc yenga zawana nanenga yo sale vidéo na ya pardon wana fallait même pas il y a za mutu moka ke ngomba ke luka pena elongia nzambe so combien de mois abunga pena na réseaux sociaux il nga osungai je pense que là encore ça là ngwana ce ko peigner le problème il y a peigner les anini elle azana erreur moko par rapport ya que a dénoncer copété fiancé mais papa ya banana demain après demain les enfants là oui université aux États-Unis ça cher hein ba kozana besoin batanga so carrière papa na bango za casser bana ba kozala vraiment na ba difficulté ba makambebele parce que responsabilité ça toujours ya parents ils ba non côté na batata mwasi quelque soit besoin na bango ozomona alors andor ya to mona kaka parti wana maintenant so tozongi dans la volonté de Dieu il faut yeba ke nzamba za nzambe oyo asuka toujours parce que la Bible dit il n'y a pas de choses cachées qui ne doivent être découvertes. Bible zolo bakezana loko moko te batamo ekozanga koyebana nyonso oyo batama kanzamba osuka na kobimisa ngo na lumière lelo soki nzambe mutazaki derrière penyel pour que Mike Kalamba se repentir bino bolobani alors eza eloko moko il faut que traiter yango très bien mais eloko ngana ko condamner ba propos loko là dans ces pays vous combattez vos héros je ne vais pas vivre dans un pays où on utilise les femmes pour faire tomber des héros. Notre héros, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut arrêter ces bêtises. Ce sont des propos, il y a des bêtises. Il y a contre-message. Il y a Moïse Mie qui voulait peut-être réagir. Héros, kaka moko yesu masiya wa kufa pona biso. Ata ya Lumumba wana bato bakendo fuka manase wana esala keloko te. Mais mabeza nini soki na lobi boye soki ezaka na bato bazo combattre ba pasteur bazo utiliser bana basi pona kokwesa ba pasteur. Bato wana ba utiliser femme moko kwesa baruti. Tu as déjà entendu le nom de pasteur Baruti à la télévision? Na média kaya Baruti. Tu as déjà entendu pasteur il s'appelle comment le nom Seigneur Jésus? Non, pasteur Wallo. Tu as déjà entendu histoire de jeune fille na pasteur Wallo na télévision? Donc toutes ces personnes qui utilisent les femmes pour faire tomber des héros, il ne peut pas passer chez Baruti. Nous profitons de l'occasion pour saluer papa Baruti d'ailleurs qui va fêter ses 73 ans. Donc joyeux anniversaire papa. Donc vous verrez les images derrière pasteur Baruti au Lexapé. Merci beaucoup. Donc je profite encore de dire joyeux anniversaire papa papa Baruti vraiment nzamba pambola bandi kono so bazakuna. Vraiment Carlos Baruti pe la pesimbote. Pourquoi kuna ba l'équité? Donc au moment où biloko mususu yo ba respect mususu yo moko ndoko mipesa ba discipline mususu yo moko. Tu m'as posé une très belle question mais peut-être yo eleki yo bongo quelque part ozalaki na tonga lelo. Tu as dit mais si seulement c'est Dieu qui élève, comment est-ce qu'il y a un certain niveau d'élévation tu n'es plus avec ces dieux là? Au moins ça makambo et là ça va tout que nzambe mutatombola ki. Voilà. Mais aujourd'hui, le prophète Marcus Nalbaki, moi j'aime bien la franchise. Alors mesdames et messieurs, soyez attentifs. Je crois quand même, prenez le temps. Il y a Roland Dabiso parce que dit que moi je ne suis pas là peut-être pour caresser. Et prophète Marcus me dit qu'il est tout droit dans le but. Quelqu'un qui s'est dit mécontent par rapport à comportement et à Pénuel. Quelqu'un qui s'est dit mécontent par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et reprochant ses propres frères et sœurs qui ont besoin. Il suffit parce qu'il y a le bien au bien. Lorsqu'une personne est élevée dans son propre pays, par ses propres frères, bangomo baoluka susu, ba faire bakouyi saï, ba clouer. Quelque part, ils ont mécontentement. À mon équipe, la politique a bien été. Comment est-ce que vous avez vu quelqu'un être élevé? Ah, on a beaucoup saï, comme on a été. C'est comme si vous quand même qui noie son champ l'accuse de rage. Roland Daloza est élevé. Aza élevé. Pasteur Baruti est élevé. Aza élevé. Adina Balazala qui est élevé. Bien sûr que oui. Ah bon. Bongo Mamolang, Azala qui est élevé. Bien sûr. Babundi est-ce que Bakoui à part lui Memae?
Non, eza babiloko mususu lorsque yo moko ozosala yango oyebi déjà ke biloko nazosala oyo ekomema ngai na libulu et tango okokoma na libulu nzamba kolinga talisa bato ke oza na libulu oza dans le noir et puis na kati wana koloba sute ke ote eza bato nde balingi bakweyisa ngai nani akweyisa yo parce que mutu atombolaka bato eza nzambe papa so mutu nzamba atomboli mutu nyonso okosala po kweyisa ya okweya te mais soki nzambe alinga bamba mutu na se omoni bato nyonso toolobela oyo babanda bien na nzambe mais après un temps babebisi soko tali olingo luko oyeba ba discernement ya ndenge babande kokweya o comprendre que tel avant comme pasteur tel makambe sala makitanga comme pasteur tel ninga changer qui même doctrine na kati ya église donc mutu azui église boye o ezaki na sainte doctrine a changer église wana doctrine église wana bato bakoya na biloko mikuse église wana basi bakobondela suna ba foulard na mutu te église wana boko lata ndenge nyoso bolingi boko ya na bino non c'est pas un problème. Yozaka na cité Bethel parce que mambozo le bana mamba cité non l'église Bela modification na maman na bébé parce que tu évi quand même l'église Bela na caresser même cité Bethel avant Moïse Mbiye parce que cité Bethel avant Moïse Mbiye yoko tanaji pa mokusete lorsque Moïse Mbiye a joué église nde ba bêtise nyoso bandi balongwe na sainte doctrine ote atoka ngino foulard te ko sala le côté c'est déformer l'évangile même que nzamba tala na nyoso to la Bible dit quoi femme bon, il faut bolata na modération et bolata avec pudeur. Ça c'est la Bible. Les versets là c'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que un prophète Marquis Moutaye Koloba que non bolata basibo. Mais regardez toutes ces églises là. Kende ko luka programme ko kuta na pasteur wana bondi la pona likamuna yo. On sala 100 ans. Ba pasteur nyoso wana ozomona wana na église na bango foulard kanga makate, on na église na bango batu bakota na bajipa mikuse, basa basta. Ne bozora ngwa prophète nazo biso baza star na pesa yo chauffeur yo kuto na mutuka ozana mituka bon to luka mutu moko yo za journaliste ba yambote na pesa chauffeur na mutuka lukela nga pasteur tel soko yamba yo kende ko luka na problème akosala 1 mois 2 mois mona kaite o kota na bureau na te kuna ba yamba ba beda chou ba yamba banani mama moko uti Angleterre koti saye mama moko uti Londres koti saye mama moko uti Bibwa alongwa kuna si ala ni matea. C'est sélection salamara. Je vous dis papa lelo bande ko bele bayaka wat prophète nazaki na kisasa en tout cas na kenda na kuta na pasteur walesa na kuta pasteur nani na kuta na yete bayambinga te kutu nazalaki pas voici l'homme nazalaki pas avec natanga bakomba bonyo so po mutalo amona tiki na contre mutu wao nazalaki pas Marcelo nazalaki pas Francis Tatu na bayambinga te azongi eza biso batuto yamba ba mama Bibwa bandeko ba olanda ba témoignage na vie ba komona mama moko azo témoigner binaki église moko munene basenga ba $3000 na kokite na longwe na kepa et pas Efrata quand il est venu chez moi to bondeli nzambe asombi lupango na église azu musala na église nzamba pamboli na église asali moins de 2 ans et pas ngana landele na ba prière olanda ba témoignage wana na ba vie to zolekisa ba wana ba te randunda wana biso bato yamba bango ba misu wana petango ba yaka na ki Londres na yepe ba misu pe ba yamba bango te après akomi na poto papa na yaki ba yambinga te mais prophète Marquis en dehors il y a bilo connaît le que dénonçons nos vivants parce que n'est comme concept asika oebimi alors est-ce que déjà ni tolba awa analyse tout ça lango yosa sur le plan prophétique en fait parce que yosa serviteur de Dieu alors on a dit quand même tous à la toutika la kana na ndenge ya bonzambe wana est-ce que le lot mama kambo ya ko dénoncer quelle image avez-vous par rapport à ces serviteurs de Dieu au bâti qu'on dénoncer avant que tu vas dénoncer bango mais avant de dénoncer bango na pesa qui prophétie l'émission to ça qui na yo na loba ke liboso to ke na nzamba obimisa batebele na poisa o baza dans le fond nzamba obimisa bango na poisa lelo foye bakeza accomplissement ya parole de Dieu accomplissement ya parole de Dieu il faut nzamba la kisa mutu na mutu misala na ye o ya salaka soko aza dans les vrais ou aza dans les faux ngana na thermomètre wate ya koloba ke non Mike Kalamba Azada les faux, Moïse Mbi Azada les faux, pasteur avec Mukuna Azada les faux, frère Patrice Ngoy Musoka ngana thermomètre wanati. Juste les œuvres. Oezo salamakuna, ndezo la sa peuple de Dieu que voilà ici nous sommes dans les faux, ici nous sommes dans le vrai. Ata batu musu bazala ka aveuglé parce que nzambe soka pesi mutu apesa ka na batu oyo bakozala ya ye ata batu musu baboye mazana batu na ye. O bako supporter même David lorsqu'alongwe roi mwana na ya botolier pouvoir Absalom zubo konzi David a commis rebelle aza toujours na bato atikala kina bango donc na vinde ngoza boye alende lazana bato nzamba pesa yo ya yo ata un jour scandale moko boye pa bato so baboyo oza toujours na bato bakotikala ya yo so bato wana bazalaka même dans le faux même dans le vrai
omoni nazolo ba awa batu nyonso zoka lelo bazo dénoncer bango babanda bien na Nzambe 5 ans passés ba dénoncer ki bango te. Alors faut arrêter de dire que non ba pesa ki penyel mbongo ba pesa ki mututel mbongo te soki ezala ka bongo il faut ba pesa mbongo pe ba héros le roi bino boza ba héros biso to ebite soki toza ba nani ngana ebiki héros nangeza Jésus. Alors batu wana fallait pe ba kwesa ba pasteur ba ruti ba pasteur musu wana baze belé oyo baze élevé. Parce que nakati élévation na ebité ba tout temps ba élévation ba mona ni mbongo ou bien église pesa munene. L'élévation c'est lorsque vous marchez avec Christ vous êtes élevé. Je pense que lelo oyo il faut ya comprendre que babandaki bien na Nzambe mais ba komi siko na point ya ke ba toboli bango misu. La Bible dit Samson, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors pour siko Nzamba faire comprendre en tout cas na se retirer na yo fallait ki ba Philisté ba kangai ba tobola ye misu. Donc lorsque Samson fandi bopenza abalusi mutu de gauche de droite a monate a senti butu moi mikolo ba pasteur ba osala ba insomnie ba mona butu pour na ba vidéo musuna ebimité ndemso ba sala ba insomnie mikolo ba sala ba insomnie ko sakanati et na ba vidéo musuna ebimité ça ba vidéo musuna ebimité ba sala ba insomnie ko sakanati. Vous savez lorsque vous dénoncez quelque chose si réellement vous avez raison au ciel vous savez que ce que vous faites là mutu ana simana yote ezelo comment monter en côté ou créer en côté pour une vie à moto. Je crois qu'il faut sauver quelques personnes. Mais si vous le faites, na mission na ruse, ya ko sala mutu moko mabe, c'est là où Nzamba ko punir yo na bana na yo. O mi kotis na kati ya malheur. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oyebi Nzamba tanga kota na vie ya mutu. Batu ba ko bateke batu bakomona ke Nzamba koti na vie ya mutu. Lorsque Dieu azoya na vie ya mutu, Nzamba yaka na ba bruit. Ah vraiment frère on a bon li mutema atala Nzamba ninga pamboli. Oh Nzamba élevé ta l'église nenge komi. Ah misala na yeke liboso. Lorsque Nzamba kota na vie ya mutu c'est avec des bruits. Mais les jours Nzamba zotika mutu c'est dans le silence. Prophète Marcus, une question, je veux revenir sur cette question d'ailleurs. Si réellement Dieu qui a élevé ba frère na biso bandeko na biso. Parce qu'en faisant un petit pas en arrière, nous avons connu ce frère Baronto Balika na ba misère, Balika pe na ba temps très très difficile. Les Nzambe a pamboli, a tomboli. Mais une fois élevé, bandeko ba atteindre niveau moko boye, on parle maintenant du satanisme, on parle des loges, on parle makambo belé belé. Est-ce que Dieu a élevé bango, il n'était pas en mesure ya ko tombola bango skoleka. Il faut seulement qu'on associe peut-être au monde des ténèbres. Ezali natiré ya moto. Batu ebele na kati ya belevation na bango baboya ki ko supporter pasi. Na moni ndeko bakenda bazo reprocher ye ake plus loin akoma na statut na ye boyebi place Nzamba zoye te boyebi côté succès na utate ya mo sina moya ya moto akomona ka pasi. Tu as bien commencé. Masi azali lisekwa. Asekwisi nyoso yangai. Sokinga na kopema lokumwezo ngela nkolo. Il a bien commencé. Azeli même pas 10 ans. À quel côté bakinda ko signer buzo bana bango banda ko tshaba sina mabe na clip. Il commence maintenant à chanter pour Abedachou. Lobby bakinda ko ma pasteur bandi ko imposer batu maboko papa to lobate. Est-ce que c'est comme ça église ngo fait tambola na ko ndengwana? Non, tout le monde peut confusion. Il faut trouver quand même vidéo on a Abedachou na Eric Mandala tia banema bango. Il a fait la chanson à Rotana, bakutani kuna entre bana club les clubs si c'est quoi là. Bakutani kuna donc alors ba pesier micro ya s'appelle Sabiso. Kaka bakenda te. Il y a d'autres hommes de Dieu, il y a d'autres musiciens chantres. Oyo babenga bango na biloko wana babengi na résidence a mutu moko boye akei abandi ko yemba mutu wana différent na innocent oyo azoyemba bakei soki bakei. Différent na innocent. Différent c'est athée. Vous voyez? Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Nzambe tangwa kana via mutu avec des bruits. Nzamba tomboli frère oazo yemba bien. Les jours Nzamba zo quitté yo. Parce que tu as commis une erreur, c'est dans le silence. Tu vas comprendre cela lorsque et que tu veux te défendre zéro. Se défendre. Yo pasteur aya sali inerdita na mateya, aote ya gaba explication ya libala nanye baby pourquoi inerdita batu ba yena ba problème, bazana ba souci, bazana ba maladie, ba lesbienne baza wana ba PD, batu bana posa ko se repentir. Ba yeba koti inerdita pasteur azali kolo a cher azoko expliquer si
c'est Mike, pourquoi vous devez dire Moïse? Vous justifiez des choses que vous êtes maintenant aveugle parce que ngai na ko défendre te. Parce que Yesu soka zana yo. Tika ya bundelo bitumba. Album à mon avocat, bino moko de bosali yango. Tu vois tika avocat na bino soka za Yesu à défendre. Pourquoi venir faire 1 heure du temps, liboso à cher pendant que bato bavandi na bazana ba problème, maman moko uti bibo atiki bon malade, ndeko moko uti lemba bazana ba problème, muso na boya mona solution, Yesu akota na vinanga. Maintenant vous prêchez aventure ya libala moko boyere. Tout le monde n'a pas besoin d'entendre ça. Les lots lobela makamba pegnel parce que l'affaire sur les réseaux sociaux, nous devons éclaircir les autres aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, mais sinon tu es trop l'heure lobela ngote yo qui depuis banani bafandi d'aba obeta lisolo moi c'est pasteur Baruti to ya Sonika futana moi sina. Mais on vous condamne aussi prophète Marcus parce que je me rappelle une fois na yoka ozolo déjà que tu as un message par rapport à prophétie mongo sur frère Nabiso Michel Bakenda. Mais tant on a mazo l'accès logo, pourquoi on continue de contacter Ndeko na yote? Ah, merci. Michel Bakenda. Merci. Viens, regarde ce que le Seigneur m'a dit. Le loyo s'est rappelé na prophétie. On entend la loba qui m'a kambouya Michel Bakenda Keba. Nana message mais ça date de longtemps. Ça date de longtemps. Est-ce que yote neza ma opinion parce que pourquoi est-ce que Kenda dit vérité? Est-ce que Zaki Kaye, Bazaki yé Ari papa na benga ya katelanga téléphone. Bakenda na komela ya répondre ngate mais na kozo ba téléphone ngana la kisayo. Atanga ba message na il m'a pas répondu. Ari papa na benga ya katelanga téléphone. Vous voyez? Et les lorsqu'on prophétie ko kisami tandenga bimina mposa non seulement ka yembi na beda chou sex tape ezotambola ezotambola mais na lukaye il m'a pas répondu. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya nsemo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda
basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga naikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga total on a la télévision. Il y a d'autres personnes, les gens sont à la télévision. Bon, au Lukio contacté, peut-être dans les camons, ils ont intérêt pour naïe. Directement, lui, il s'est dit, bon, peut-être on a besoin de carburant à Tchélé na Moutouka. Non! Biso ba misusu nzamba okela biso mawana tongo naza mutu te bakopesa koka so tango ke ne pas mutu na ke l'exalaire na luka apesa nga koka papa batu ba église ba ozelanga ba leka professionnel ya batu na musala makasi na ko ke luka koka na ndaka mutu te ozo mais lorsque j'ai eu un message pour les frères Patrice Ngoy Mosoko. Allô papa Patrice, c'est le prophète Marquis. C'est jamais vu. Ah, au lobby papa na posa na mona yo yaka na bureau. Je me suis déplacé avec pasteur Cédric toké na bureau, azalina mama Chabani Basilisi ya Mbibiso on a parlé. Papa, beaucoup de la pona mutune ni tant bozu message na ye et que yé mou kazo yamba na téléphone ti. Également avec Baraka Mogisho. J'ai prophétisé que Baraka Manakacho. Mais il faut se repentir. Na benga na téléphone na sengi alvin numéro bando sala na kacho na Brazzaville. Na benga na bisi nzamba bisinga obimo ku faté mais faut se repentir. Na côté intercession prière ba bondeli pona na zuba voix si ya prière na tindeli. Un mois après Baraka Mogisho est sorti de prison. Tout le monde savait qu'on kufa. Même Baraka on a j'ai suivi. Il y a un mécontentement d'ailleurs il dit que Botika va soutenir mais pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas le dire aussi tout haut que non voilà quand même prophète Marcus il y a ça là qui boye mais kocha batuma on a quatre bloc plus il y a ça qui n'a besoin ingratitude non ingratitude des élites alinga qui pas régler ba compte na ye na soki kankienza parce qu'il avait donné des voitures et pas pasteur kankienza comme pasteur kankienza na Francis Tatuba Luka qui était na cacho pour parce que azaki n'a besoin plus batuma ya physique comme ça. Alors batona ba yakité. Moi je l'ai fait spirituellement quand l'ensemble nzamba bisenga ki a se repentir akobima na ye bobondi la pona ye. To bondi la pona ye a se repentir. O etikali wana italien nzambe moi je juge pas. Mais moi j'ai fait mon travail. Mais le Rwanda ko bakenda. Ça date de longtemps photo luke. Atikala ko répondre ngate je lui ai écrit. Atikala ko répondre ngate Ari papa message na ye nzamba pesanga katela nga téléphone. Tozaka kawa tokozonga ka émission awa. Tant ba professeur okokisama. Lelo awa na bisaki bino ke nzamba zo beta na utopesa prophétie awa ke nzamba zo beta na loba nzamba muta se repentir te nzamba zo beta na limité awa un jeune pasteur et puis nande ko moka mwasi auti ko kota ba loge zo yemba na musique chrétien ba uti ko signer ce contrat nzamba bande ko bengi na repentance banda kala yo kité nzamba zo beta na kendaki plus lopo na webso na gouvernement awa izana ba tupe ba signer contrat o nzamba lobi zo beta bango na gouvernement sika oyo voilà Dieu a dit. Ainsi dit l'Éternel, tokobonde la pona batu, onzamba lobeli likambu, to sengeli bango mawana nzambe po ba se repentir. Et bon soki mutaboy na ya teki am na ye pas diable papa, faut que ndokange na makasi. En parlant de tout ça, quel est l'avenir pour l'église corps du Christ? Non, avenir pour l'église corps du Christ c'est kozala toujours bien parce que Christ Satan a kolonga eta na tongo moko. C'est pour dire que atab mutu azalaki Samson à un temps a bebisina nzambe ateki secret na ye. Akia signé contrat na ya mulili batoboli yemisu. Ils ont toujours na bateau nzamba ko bimisa. Ata Saoul a bebisi na nzambe aboyi ko obéir na balwa nzambe. Nzamba tiki ya kwei quand même batu bakufi na guerre wana mais David akoya pona ko sauver batu mususu. C'est pour dire que nzamba azo frappé. Azo bimisa batu na poisson. Il y a également une nouvelle génération peu et de ça la musala sans problème. Lorsque Saoul a bandé déjà ko tâtonner na nzambe, Dieu préparait David dans la forêt. Dieu préparait David dans la forêt. Batu ba bakité nzamba mazana bato ya zo préparer pour bazong cet évangile lanzela et batu wana ba oya pona ko la vérité. Prophète Marcus, n'est-ce pas? Et ça cabal m'ont monté peut-être pour détruire ba serviteur de Dieu parce non, on se demande pourquoi Van Balamo et Zola Nanaka. Mais oui, Dieu est derrière ça. Jusque là quand Moïse vient dans ba vidéo na bimi. Dieu nous a utilisé Yakobenga bandeko belé na repentance. Baboyi. Nzamba lobi OK. Je vais mettre maintenant le monde et sanctionner Bino. C'est un travail, Nzamba Sali. Maintenant, le monde est sanctionné. C'est pour dire que tu te réveilles le matin comme ça,
batie sac stap na yo batie logo na yo moko boye mutu moko abimi a dénoncer na likambo moko boye oyo et permettre ce que monde entier bana kotala bon azaki nde dans les faux bon mbala moko monde entier est sanctionné en regardant c'est Dieu qui passe par là parce que lorsqu'on appelle les autres à la repentance batozo quand ça moza aventure voilà et ça qu'on on est comme on a vidéo d'ailleurs on est en train de nous mettre ça Jordan Panza chez la biso vidéo parce que vidéo ils ont circulé tellement trop comment on a déconné pour na makasi c'était un chant trop bato babanda ko vraiment de côté kolbakazana na bonzambe azo umela fan comment on est na vidéo nengazo yema vidéo de total boy fait et ça là qu'on a né comment on est na état bon ngai tana mona ki ka musenga te ngana ebaki ki aza mutu moko boye nzambe si abenye na repentance trop ayoki te et puis na ebaki nzamba ko kebisa ya en public na ebaki moi je savais que nzamba ko kebisa na public nga tana tale oka na bi voilà oh nyo c'est ça la mieux tana tale ngona ebisa bato moni j'avais dit ça na yambi même appel il y a l'évangéliste Roger oya yebaki moko ba prophétie na pesa ki par rapport à makambo nyo c'est ça la mieux ebisinga au moins likambo yo outé ko sakola ngo 2 mois passés voilà ne bato azo akizebino abibino na Roger baka bosala click na bino po bo déstabiliser baninga to kosala click na ndenge Roger baka za l'église tenga naza visionnaire ya ensemble sur ta parole papa mutatombola bato ezanzambe mutatombola bato ezanzambe combien de musiciens balonga na ba orchestre basala ba clash ba batombo mate combien de pasteurs sont venus faire des clashs batombo mate kotomba maizani kwa ko loba komba mutu moko boende otombwami non oyo to salika analyse prophétique à la prochaine quand on va venir to sala suma rambo te to lobango souté c'est l'affaire qui est dans les réseaux sociaux il faut finir avec ça dans les réseaux sociaux ndeto si c'est makambo alpha luka ou na réseaux sociaux et puis si alors prophète Marcus avant tout passer dans la deuxième partie je voudrais quand même tout ça les lomo tout ça la ngopena mingi alors on peut ça quelques minutes au la caméra ya Gédéon je voudrais quand même au Solana batu oyo bazana nous oyo baza touché parce que ce qui est vrai na kati to notre ba awa na bitumba banzoko matiti ndeyo karapasi alors on a besoin quand même au Solana bandeko o lelo ceux qui se sentent gênés oyo baza lelo humiliés oyo ba maman oyo tozomona bazo lela ba pesa confiance ba bi que no awa nzambe aza mais nzoka bazo conduire on va kanis kaikum en latin les champs conduit l'aveugle alors qui serait les sorts et aveugle wana ça dit moi ndazo tambwisa alors aveugle on to ebite akosuka na kati na fulu akosuka na kati na ebale akosuka wapi alors je voudrais quand même on solana ba maman ba papa ba ndeko nyonso tout parce que église corps de Christ je pense qu'il faut sauver quand même image les lots c'est comme si tu as loge ba comme beta tolo ba comme ça ba monde bazo panzana nan kutu ba panzana te ba ko panzana les sous alors je voudrais quand même aux occasions ya ko solana ba ndeko wana nyonso tout après tu ko revenir sur ce sujet là. Merci peuple de Dieu, partout vous suivez les prophètes Marcus Ephrata, Nzambe Yalola Pambola Bino. Je pense que nako yebisa ba maman nyonso oyo premièrement botala ki ba vidéo to ba image par rapport ya souffrance ya pegnel na toi conjugal na ye. Je vis les frères Mike Alambay qui s'est dit frère pour na koya ko senga pardon. En tout cas, je vous demande de pardonner ye partout bozali lokola bana na Nzambe. Bo limbisaye na oyo ye à reconnaître et ba ndeko nyonso oyo bozali lokola ba ndeko ya ndeko pegnel oyo wapi libala si ekufi ba jeune sœur nanga nyonso ba maman nyonso bozola nanga bozana ba mabala oyo ba makamba bozo salama je vous encourage pas d'aller sur les réseaux sociaux na makambo etali famille parce que la famille est sacrée demain après demain bana bakokola bana bakoitala ba vidéo wana ikozala honte pona surtout bino bato bozomi benga ba chrétien ceux qui ont un problème na foyer na yo bo régler dans la famille et ceux qui simbité n'acceptent pas de mourir. Il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de moyens de se séparer na kati ya mabe to na kati liwa oyo moni na nzela ya libala na yo mi longola kokufate mais n'allez pas étaler la vie privée
ya oezali ya famille na yo na kati ya ba réseaux sociaux parce que ndeko nanga penye la sala kiango elle peut-être derrière elle c'était Dieu mais yo ko sala ngo peut-être na motema mabe yo ko sala ngo peut-être yaye et cause la erreur yaye j'ai toujours insisté ici et cause la nzambe ndalinga ki d'autres choses pour na okebisa d'autres hommes de Dieu pour na okebisa bato babala kana loyenge pour na okebisa bato bazo sala mabe en disant que koyeba na te mais ya yo peut-être cause la une façon de condamner vie na yo ne copiez pas cela. Merci beaucoup et pour na église corps du Christ na rosenga na ba homme de Dieu nyoso bazolanda biso partout oyo bozolanda émission oyo partout tous les hommes de Dieu Nzambe a visité bino il est grand temps bo se repentir surtout na ba pratique ya molili oyo si boyebi ki bozosala ngo pona ba intérêt na bino les hommes de Dieu célibataires les hommes de Dieu onan bobalité. Il est grand temps. Ce qui nous a permettre au bala, ne cherchez pas des raisons sataniques ou diaboliques. Ce qui nous a permettre au bala et que c'est vrai que ce Dieu vit la sanctification. Parce que demain après demain, Yesu akoya, tout comme il attend de la fin, lavez vos robes. Le Seigneur est à la porte. Vous préparez koya moi na moto. Pour na bande ko nyonso. O ba bande ko landa biso partout concernant likambo etali ba pratique. Je vais revenir avec ça parce que tu continues avec la vérité. Nous ne sommes pas là pour condamner quelqu'un, pour nous juger avec un thermomètre, mais nous devons condamner les pratiques contre la Bible, les pratiques sataniques, diaboliques. Je vais parler. Et net pour le moment, un pasteur, Azalaki Nakati ya Moussala ou Salamaki na Zénith de Paris, ou pasteur Nyoso Basanganaki, hier après Zénith de Paris a organisé le lavement des pieds. N'allez pas dans ça. C'est diabolique, c'est satanique. Yesu tangu asokola ki baye ko lima kolo abandaki ko expliquer bango boye bino boko zala ba serviteur batu bakoye pa na bino makolo salité qui veut dire que batu bakoye pa na bino na ba problème batamboli na vie ya péché batamboli mabe bino maintenant tango boko mona bango baye na vie ya péché boko présenter bango parole l'eau c'est la parole de Dieu parole o ko sokola bango makolo o ezali vie na bango yango moni tango nzamba linga pesa Moïse mission ayebisiye ôte tes sandales, ôte tes souliers. Parce que le lien que tu te est une terre sainte. Ma belle wane ezala qui est sainte. Menzo kande ma pape ko bebisa ma belle te o ko bebisa ma belle o ezali est sainte. O ko bebisa bisika o ezali sainte, ezali masumu. Donc lorsque Yesu azo sokola makolo c'était une pratique o ya ko lakisa na peuple de Dieu que batu bakoya na misala na bango mabe bakoya batamboli mabe na ba potopoto voulait représenter la parole. Parole ko purifier bango et ko délivrer bango et ko longola bango na vie à péché. Alors les pratiques oyo ba framaso ba occultiste ba to misala mabe bazu ba kotia ngona kati évangile ba mai na bango mulili ya ténèbres ba sali ba pratique ba memeli bino en église venez on va vous laver les pieds banda ba sokolo makolo bika déjà banda ba sokolo makolo changement déjà kota na vie la Bible dit partout foulera la plante de votre pied je vous donne en possession cette parole est déjà pour toi un enfant de Dieu partout qu'on y a qu'on posséder qu'on dominer la possession qui veut dire dominer lorsqu'on dit beaucoup posséder c'est pour dire beaucoup dominer lorsque tu travailles et que na mabele ou yozo posséder te ozo dominer te parce que tu te sens que tu es coincé bloqué emprisonné par les diables cherche la délivrance n'allez pas entrer dans des pratiques sataniques ou ko condamner vie na yo bande ko so basokola makolo ba olanda ngai bino kutu bo lukasu bo se repentir ba bonde la pona bino parce que bato basokola bino makolo bango mo ba yebi mai wana ba yebi makambasala ce n'est pas biblique. Voilà pourquoi il faut lire la Bible spirituellement. Lorsqu'on le lit charnellement, dans l'esprit à théologie, vous pratiquez ce que vous lisez, ou ce que vous lisez, et pourtant, ce que vous lisez là, est ça, soit prophétique, soit proverbe, où il faut aller dans la parole de Dieu et dans l'Esprit Saint pour nous yeba nini nzamba linga loba. Pour ce qui est soit sokola batu makolo et que biso pe photo sokola batu makolo. Alors yé soit tambola likola mai appeler les pasteurs wana to che likola fleva ke ni braza. Soka ko sala na testament avec na fleuve ne bila masumu nyonso penye la dénoncer. Vous voyez? Alors ce qu'il faut tout ça la pratique nyonso yeso sala ki yeso zo ki mabela che soyi ache mutu na misuti. So ba yelu avec le po nyo bondela. Yo pezo soyi na o chana misuti. Chana se sangisa na zelo cha mutu na misu. Faut lire la Bible spirituellement. Lorsque vous les lisez charnellement, vous allez pratiquer des choses diaboliques dans la église. Lavement des pieds est diabolique. Ce que ça la mine église, Luca repentance. Oyezo laver ma colonayo, vinayo, c'est la parole de Dieu. Repends-toi. Parole les oies pour nous sokola salité wana. Lavement des pieds que ça la m'a jamais lélo dans la église. Ce qui lavement des pieds bandi en tout cas, il faut après lavement des pieds, to na océan, pasteur tambola likola mai. Po yesu pa tambola likola mai. Voilà pourquoi peuple de Dieu nous amène à lola pambola bino. Tous en atteint que ça les missions contre quelqu'un. Il faut combattre. Non. Mutunzamba temboli babundisa ite. Mutunzamba tomboli babundisa ite.
so ndeko asali mabe eke tolobelaki en privé neti ndeko bakenda na pesa na bengaki en privé ayokaki te nzamba bimisi na mpoisa. On a fait des analyses pour ça, à se repentir. Il est grand temps contre Moutoua Wazalité. C'est une erreur très grave. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le rôle à papa lè a Pessingaï Oezali Kamra. Je profite directement de Sabino programme et ensemble sur ta parole pendant tout ce temps en janvier. Nous avons un service moko ya makasi Oezali délivrance des prisons sataniques. Peuple de Dieu, belé bazana katia kokangama na prison ya mulili. À travers Moussala Oezo Sala Manakati ensemble sur ta parole Borubi Kaloboko Nanzambe. Parce que je crois que la émission oyo na permettre na kozwatan kolexela bino ba témoignage oyo na lingara mingi ba témoignage ba oyo to kutana te to monana te na nzela ya prière na téléphone bikomba ba boti ba fibrome ebungi ba sidatique ba tatoli nzambe ba oyo bazalaki emprisonné na makamba misala nzamba fongoleli bango misala et bien aimé na prison satanique okokuta kuna ba innocent bato baza condamné bato baza lié et na kati ya prison satanique bokoya ko comprendre que ezali na bato ebele akota na prison yemoko. Mais ils appellent à Batouébélé, bah cotisaye na prison. Moutuloko la Joseph. Dans la prison, Joseph Azoébissa officier à Pharaon. Parle à ma faveur au roi, car j'ai été enlevé dans le pays des Hébreux. Ici même, je n'ai rien fait pour être incarcéré. Joseph Azoébissa officier à Pharaon. Naza innocent, parle à ma faveur au roi. Nakati ya prison satanique, ils en a battu mususu bazaba innocent. Ils en a battu mususu aibelo kwa mutute. Mukilomo na ko mama. Okozo loko mutute mukilomo na kokozo mobile ya batute mukilomo na kokozo mosi ya mutute mais bakangi mbongo na yo bakangi musala na yo bakangi vie ya bana na yo bakangi santé na yo mukilomo na koyo ndengo mona ka prison makala ezana kata Kinshasa na ba société pe na ba commissariat ezana ba prison. Dans le monde spirituel aussi les choses marchent comme ça. Eza pe na ba société oyo société mais ezana prison na ngwa mulili so ikolo na ngwa zo kiltiste batunyo so ba kosala kuna soki bazana vie de prière te ba pesa ka ba dimite ba respecter ba principe na nzambe te ozomo na muto alongo ba futier de compte final 5 ans 2 ans après muto abandi ko souffrir on dirait vine mobimba asalate côté mbongo ekenda batu ba yebakati ba tikalika na ba masolo ba rétroviseur. J'ai travaillé avec les ministres quand je me connaissais, moi j'étais avec atikalika na ba français ya rétroviseur dans la vie présent azane le côté. D'autres prisons, ils ont une famille, d'autres prisons, ils ont bisika muto ko travailler parce que le jour nzamba permettre Satan a bêta Job. La Bible dit une fois Satan est venu, Satan bêta ki ka bana Job te. Satan bomana ba travailleur ya Job. Donc ba travailleur oyo ba kufali wa ya patron na bango, oyo wapi déjà ba emprisonné ki ba bien na ye. Et nzamba ebisa ki Satan oko simba biloko ya Job, mais oko simba molimo ya Job te. Alors ce qui est appelé ne loko Satan oko simba lokola biloko ya Job, femme ya Job. Mais pourquoi ba simba ki femme oyo te? Satan bandi na ba travailleur. C'est pour dire que lorsque vous travaillez quelque part, vous faites partie ya bénédiction ya isika wana. So mutu wana zo mbongo ni na ndinga mabe. C'est pour dire que vous êtes emprisonné. Yango moni bande ko nyoso pe o basalaka. Je travaille na zo mona clarté. Écoutez, lorsque bateki Joseph na bande ko na ye a se retrouver pas ya Potiphar na mokanda ya jeunesse, la Bible dit la prospérité l'accompagnait car Dieu était avec lui. Prospérité zo ko accompagner nzamba zalaki na ye mais akoy ko vivre prospérité oyote simplement parce qu'azalaki esclave. Du fait qu'azalaki esclave, azana mutukate, azana musalate, azana bilangate. Comment est-ce que Joseph a ko expérimenter que prospérité zo ko accompagner nga? Pour expérimenter, il a fallu simplement, la Bible dit, Nzamba banda ko pambola Potiphar à cause de Joseph. Bezo pambola ma misala na yezo pambola ma. Maintenant abandi ko depuis nazo esclave nazo pambola ma. Kolo li pamboli. Kolo étoile. Banda botama amela ta ya uru pon étoile na yete. Mutu mususu nda bandi ko vivre ya. Ezana bato ba kotisa bango na prison et richesse na bango bozuna bango mabala na bango d'autres personnes bazo utiliser dans monde des ténèbres. Ndozo mona bato belé baza condamné. Alors, lorsque vous êtes emprisonné, lorsque vous êtes en prison, Satan, et l'autre robot, ça n'a pas privé, on n'a pas droit d'aller. Ça, c'est de 1. Lorsque vous êtes en prison, privé, on n'a pas droit d'aller. Ça, c'est de 1. De 2, dans la prison, et l'amba est prisonnier. Lorsque tu es prisonnier à Satan, vie na yo kokani na maman na vie. Papa na bino a échoué qui na misala, bino bozo échoué. Maman na bino abota qui na mibali 4, vie na ya instabilité zalaki dans les mariages. Yango la bino bana basi. Donc là, vous êtes dans la prison, maintenant faut bola te lamba ya couleur moko. Système de vie et aux alasco likolo na bino. Ba grand frère ba échoué, bino bo échoué. Voilà pourquoi la Bible dit interrogez ces des générations passées. C'est pour dire qu'une fois vous interrogez ces des générations passées, beaucoup yeba, c'est le livre de Job chapitre 8 verset 8. Interrogez ces des générations passées car nous sommes d'hier. C'est pour dire que lorsque vous interrogez bato ba l'équipe de la famille, vous devez déjà comprendre des parts là où vous êtes que non, tous a condamné de par la famille.
Alors ceux qui yo moko mikotsa na prison oyiba bloka bato kotanda kwa ngango sala ba cérémonie moko boekanga vie na yo. Il faut se repentir, aller dans la réparation avec Dieu et puis prière à délivrance ota to lanzambi vie na yo ko changer. Yeso kozongela yo. Mais repentance sans délivrance est à zéro. Lorsque tu fais la repentance, il faut les canaux de délivrance. Pour na bateau, mi kotsa bango na prison. Parce que pour na bateau, ba kotisa yo contre volonté na yo, tu te retrouves mariage bloqué, bana na yo vie kangama, misala no vie kangama. Il faut les casques na délivrance au ezali ya solo pour obika loboko na nzambe. Voilà pourquoi je profite à passer nos messages au Nakat émission. Nzambalola Pambola, Papa Lendele, c'est lui qui a fait vraiment que les messages, les Karakatika émission, je ne savais pas qu'il y avait les Kabongo. Donc c'est les caméras Nzambalola Pambola Bandi Konyoso. Merci beaucoup. Partout Bolandi Biso, Yesu Masia Pambola Bino, Akansela Bino, Asala Bino Bolam. Merci. Tika Yesu Masia Pambola. nazalaki na maladi moko banda 12 ans ebandaki oderange nga ntango prophète abandaki kosasa séminaire na église na biso abandaki kolandela bapriere na ye maladi ya makolo bango ezali maladi ya lepo oyo babokelanga banda bomwananga bandaki okola nango wana nayebaki nzambe te ntango nakokona natunama mpo ani biloko ebimanga na nzoto ti ezaka bainfection bainfection ngo banda momonaka bainfection esila te ti esila kaka avant quand prophète a sa séminaire babokelenga mbasi ede makolo ezali mede makolo babokelenga ngo na génera pe nayebi akutu geni te mokolo yango nayebi oyebaka geni ntango akotende awa ngambo molimo nzambe solobe na lokanga mpe geni natuni nzanga mpo ani liboso nazaka malade ya lepo oyo mpe su bayobokelanga mbasi ede makolo abina atindelo moïse oyo aosunga yo oyo mpe osisa yo maladi wana prophète andaki kosalisa séminaire na banda okoka te nandaki kongoloma kutu mpona kesokola mais nandaki olue bato bandaki kosimbanga nandolanda ya séminaire loboko ne mpe ebandaki mpe okangolanga mwa ndamu so bato baye batunanga waya makolo nyonso mibale tomona bapota te ngabi nzambe kaka prophète mona ayebaki te abikisa makolo nanga maladi na banda 10 ans ederandana dépense mingi mpenza nando sanzanga pourquoi mwa mokie na maladi ebelebele wana nzoto bulu nakutana na ser chimene aza oyo amemenga na église oyo alaitanga nzela barte alaitanga mpe note te alaitanga ndelo ya nzambe azali na baser bando osala yanga suvi mokomiso afandi bwana aunakima bango molimo azabi te yokana maloba na bango bate nayebisi bango naoyaka église na bino ti première fois nayeki nakia na lali baisanga kuna susu église ozalaki ebongi na yo te nga nzambe naakangisa bilamba naaya nao awa mabebongo na nga te ndeni kuna bitana ndenge ozali awa ozowumela banda 12 ans na lepo owumeli kuna eza ndako note nga bite nazalaka tina bandeki awa nazali lokola konsa ndolandelaka bapriye me na bande mpo kopriye na église na biso na bandeki ofiance na bikoto maladi na nga esila yango koto nga na otikala soki tokomika chaque le 30 nga epensaka mbongo mingi chaque le 30 nga abela nayesi nzala bongo pourkui nga nasemaka te okiti nyonso nga natiki naseme bakiti na nga nando otikalaka na maladi oyo nabandaki oyo osambe amkomsu nakutani na prophète makisi nayebi nayoka soni te nayebisi prophète nga papa naza na maladi moko oyo esali nga 10 ans nabombela nga bese nga 10 ans abesalo 10 ans alobi abipwani nga babokelanga obanda bomwana nayebisa esinga apata lelo kolalaka su na ndako te ye olalaka awa ntango nyonso so na olala ana obimanaki baesanga ta ndumba oyo akoma ola na hotel ya kebeka okoma obima na ntango yango na kasi balokozwaka yo mpo bamema yo nga bamemango
biloko so ebiminga nakia pa munga ngana esanga yango yo banda biloko ezosila oteto mbakisi tobeto susu na makolo nini maboko mpe yango okangela suki soki tomeleki tokoka te yango bapaster yango mpena bazwaka bofandi no batika o baya malali babundelaka yo te mwabine teke eliki ya paster te me eliki na ngango mpe ezali nzambe akobundelanga kaka natiki yo mpe kaka te na asambe aponi docteur alebisinga bongo nazongi akomelinga bakisi apati asimilesu na azonga asu na hôpital te keyokoluka basali wana basanga na bango nyonso bavanda bapuye mpo na yo na bandoko yo olala opele bamama président soso alalika nke bafinga anga binzanga ekome mpe jeudi na bandi kutu osambela asambela na butu na moi bakangiselinga biloko na ngai ezabi awa susu ebongi na yo te ayekwatelanga biloko na na porte ya makisi abi wutanga ayebwaka bilamba na yo yango longoli nyonso oyo eza na nzoto na yo na bantu ko mela mai wanjo mela mai so meli mai na lali so ale mo etabi tano ko na di maso makila ke ko luka bisungi na bizi note na ko na makila to ko makila prophète ko kota nzoto na ngai ezaki ko na fanzi ngabite na so ngaka na hôpital ko na ko mi jeudi semaine passée na ke l'hôpital na za si examen alobi do ko na susu maladi te mais tu kana basali na
Voilà, merci beaucoup, prophète. En tout cas, Marcus, j'espère que très prochainement, on aura plus de temps pour surtout ma présence satanique. C'est un très bon message, un message très captif et surtout qui va nous couper belé on a besoin de position on se situer par rapport il y a makambo ba okutana. Mais faut demander na bango pour awa tozana na temps yondoko sala oui. Effectivement on va le faire et puis continuer à vous abonner. Je pense que très prochainement et vous allez peut-être direct au sala on va direct pour ba mega ko tout na ba question na bango pe malamoko au même moment. En tout cas, merci beaucoup Nayo. Alors vous qui avez besoin de le soutenir, le numéro est affiché. Contactez prophète Marcus. Déjà, mon numéro, à travers ce numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Et de temps à autre aussi, vous avez besoin de participer. N'hésitez pas parce que nous en avons besoin. Alain Yamba, j'ai toujours dit que c'est une chaîne commerciale. Alors à chaque fois que nous recevons nos invités, ils se sont occupés parce que Bafoutité, moins bas les capés, alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et message à Soukopi, ça qui déjà, est-ce qu'il y a des gens à remercier? En tout cas, si on a bien remercié Batunobo, ça n'a pas la bien. On a remercié Bangonyo, sur le bal d'enseignement, riche enseignement, na moulaï nango, bako s'abonner toujours na chaîne Nabiso, Prophète Marquis TV, au s'abonner, kuno okuta ba témoignage, okuta ba émission, ba direct, ba live, ou ça la maka en direct, na ko signaler na bande konyo so ba ba témoignage, ou bande ko bazo témoigner que na live nzamba visiter kingai, live Nabiso eza Prophète Marquis Efrata na Facebook, na YouTube Prophète Marquis TV, au s'abonner. Live à chaque 22h on a tout bon de la péto ça directement des bateaux bazana live comme moi mon commentaire sur la prophétie à l'équipe prophétie publique sur les volonté naie soit en privé Nzambe alola pambola bande konyoso en tout cas on remercier tout le monde na bao balinganga na bao balinganga te na bao ba sepeli na bao ba sepelité. Moi je vous dis merci Nzambe alola pambola. Merci beaucoup. Là c'était notre invité prophète Marcus Efrata. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Toute chose qui commence bien avec nous doit nécessairement finir bien puisque nous croyons à l'existence de Dieu Tout-Puissant. Merci également à vous qui continuez à nous accorder une attention si particulière par rapport à notre émission. Beau s'abonner et belé. Merci à GL Combo de Genève qui séjourne à Kinshasa. Merci à Claudine Bossao. Merci également à Maître Enoli qui nous assiste aujourd'hui. Je crois que très prochainement, parce que sur le plan juridique, il faut plutôt sur la marambo Mike Kalamba ina Mwasinaï. Est-ce que vous avez la peine à impact? Quels sont les retombées au fait? Quand il faut réunir le fait, il faut qu'on y ait bappé et mibeko mboka na biso ekoloba nini. Merci. Alors nous allons nous retrouver très prochainement. Merci à maman Stéphanie, merci à Jordan Panzou, merci à Gédéon, merci à Amiral Chamal également qui nous assiste. Alors continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, partagez nos vidéos, un peu de like, cela nous fera plaisir. Vous avez besoin de nous contacter, suggestions, remarques à travers le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Au revoir, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine.